Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Témoin TV. Soyez tous le bienvenus dans notre chaîne, dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassachu Oye. Lelo toyeli bino Alicias, bozo menga mingi, bozo tuna Alicias azawapi, pona ndini azo jouer les sous-soutés na kati ya SB, metomoni na chaîne mususu ajuaki. Non, bomi tungisa mate o aza nièce international. Alicias azalaka nièce international. Donc nièce batu ya mam Cécile Bissalo mutaya na ye na théâtre. Alors bomi tungisama bino te na absence na ye. Alicias asilisi na droit, peut-être ba makambo mosala, peut-être ba makambo mosusu. Et en plus pe il faut boye barake na kati ya ba théâtre o aussi la Bissalo asalaka eza ba rôle. Ce qui rôle wana atalike j'ai Alicias esengi na rôle wana beaucoup na présence ya Alicias wana. So katalite awe esengi na tia Alicias te esengi na tia moto mosusu akotia moto wana mosusu. Donc Alicias bango baza bana ndako. Oui, chaque théâtre faut bazala mais biso na Sila Bissalo tozala abongo te chaque jour bomona akaba même bilongité. Il faut pas kotika opportunité bato misusu pe ba jouer bango baza bana ndako bango baza te ke o soki basali ata mwa 3 films bomona bango te basiliki bakangi bilongité biso pa na biso biloko wana ezalaka te. Donc esenga elongi nde to rôle esengi ye bokomona présence na ye wana. Soki rôle moko esengi Alicias bokomona présence ya Alicias wana na kati ya ba film na biso ya Sila Bissalo officiel, parce que biso na kati ya SB babengaka moto selon rôle. Bomona ki pe mikolo yo bomona absence ya Gatibi, ya Linda, ya Michou, ya Naomi, eza parce que Sila Bissalo pe azopesa opportunité na batu misusu o bamona na lisusu te baya ko jouer botika koyoka mingi les Abakuki eloko tokoki kopekisa bino eza botika koyoka mingi. Mutu na viso kozaka ko balobaki a suspendre bana na bango balobaki omona te bana na ye ba jouer lisusu te po a suspendre bango. C'est faux et archi faux. Biso to jouaka parole. Donc kuna ba jouaka parole. Ce que bomoni Alicias c'est que rôle na ye sali nini et monanaki. Oui bien sûr bazaba na parler tout le temps faut bazala razalaka eza penza obligation ya maman et en nyonso tanga zotia ba film il faut alukela bana ni rôle il faut bazala razalaka wana mais moko pesenga ka bazaza wana mais ba pesa pe opportunité na bati misusu po na baya ko jouer. Alors botika ko yoka mingi na moment oyo eloko oyo tokoki kosala ezali ka kozala concentré na film na biso ya sika ezobanda. C'est compliqué ezobanda bomoni moko Alicias bébé international nièce international. Donc elle est là Babakuki bozotuna Alicias akenda pito mona Alicias na barole te Alicias yewana na barole. Donc bokozala décide kala mingi te bokomona ye oyo Alicias elongona Linda coach bakutanaki bazaki na musala moko quelconque bakutanaki. Donc kala mingi te bokozala décide na présence ya Alicias na kati ya Sila Bissalo officiel, parce que eza musala na ye oyo amesana kosala wana pe ezali ndako na bango ezali maison oyo ebimisa bango. Na moment où eloko tolosenga na Babakuki eza juste que bozala concentré na kati ya Sila Bissalo officiel. S'il vous plaît les Abakuki boyebi ke tan film na biso bandaka mikakatono eyaka ebele balokuta eyaka ebele o mam sasala ki mam sazongisaki mais biso na moment oyo tozana na problème wana te. Na moment oyo eloko tolosenga Babakuki bolongo na distraction ata bomoni bango batie titre o Sila Bissalo alobaki azongisaki c'est faux et archi faux. Alors eloko tokosenga bino botika koyoka yoka tozala concentré na kati ya Sila Bissalo officiel to partager ba vidéo na biso to partager tozala wana après parce que c'est compliqué ezobanda bino moko botala ki ba extrait eza film moko kitoko makasi ba terre na biso o ba joueur kitoko ba kozala wana. Alors tozala après
pona koyamba Mama de la Paix, pona koyamba Joël Dangala, pona koyamba Ronel Nkosi. Karine Yamado, c'est la deuxième fois à jouer na kati ya Sila Bisalo officiel. Ronel Nkosi, c'est la deuxième fois à jouer na kati ya Sila Bisalo pe officiel. Yango wana tozo senga na bino, bozala wana concentré pona kotala film na biso, pona ko partager, pona kosala nyonso oyo esengeli bosala nini, bosala pona film na biso okende liboso. Eloko tokoki koloba lisusu na babakuko, toza concerné, toza obligé ya kopartageaka à tout moment film na biso. Alors pona makambo wana nyonso esalama na bokengi nyonso, esalama malamu, il faut totika ke oyo alobaki asalaki na moment oyo biloko na biso deja ebeli, tozala kaka concentré na kati ya film na biso, na kokonsomaka, na kotalaka, na kosalaka oyo nde ezosengeli tosala po film na biso ekende liboso. Tokoyela bino bamakambo ba vérité nyonso oyo bato bakoloba oyo alobeli sila oyo atongi sila, botika biso moko tozwa botika biso moko tokoya koloba, tokoya ko recadrer bango, tokoya kotia bango na nzela. Donc bino bozala concentré na kati ya Sila Bisalo officiel. Devoir na biso eza yango wana ya kosunga musala ya Sila Bisalo ekende liboso. Mutu nyonso alinga Sila Bisalo tokomi na moment, le moment est arrivé pona tozala concentré na kati ya Sila Bisalo. Alors tolingaka bino mingi, tozosenga bino bosotaka bapibite, bozala toujours wana. Bye bye.